Lingala News ni magazini ile inatukabraka mainformasyon ya kweli ile tunafuataka kila siku. Lingala News, Lingala News magazine atafila information mingi déjà la amalila kidonda makijoshi kidogo. Lingala News ina magazine de kulanda RDC. Lingala News Lingala News magazine et ça la information à solo. Ne vous trompez pas d'adresse pour être bien informé. Suivez Lingala News. Lingala News toujours, n'oubliez pas de rester connecté sur Lingala News. Yambo Bazangwa Solo. Lingala News, seule information vraie à qui on a de Lingala News. Yambo. Babina sali pour Lingala. Babina sali pour Lingala News tanga masolo. Awa tozana avenue du stade. Après India ozokita poko makosho. Croisement ya couloir na avenue du stade. Sur qui avenue India après India ozokende posho. En face à après deuxième la première porte principale ya nini ya ferme. Hizo biso moni batoli na se ndenge baba magasin. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment ici? Bon, to yeko mona ezalaki na tracteur moko ya fils de route. Iye ebandi kolongola nzela kolongola babiloko. Notre problème c'était que noko bongisa terrasse c'est souya mutu. Mais to yeko mona que non ça deux poids deux mesures. Que ba mususu babuki bango ba mususu batiki bango. On va terrasse zana ngambo na ngambo. Ba mususu batoki likolo ba terrasse na tikali kobuka bango. Mais biso tozana na nzela. Au lieu de curer d'abord le terrasse, mais ma bouquignon, ce sont les colos. Si la sebo, côté mon L, toi, sur les autres, la vie, qui a 20 mètres. Côté droite, côté gauche, côté à Makola, côté à Banaki. La cour, on disait Banaki, la rencontre naïe, na gauche, avenue du stade, Batonga, Nicolo, à terrasse. Mais ce n'est pas dit que nous sommes contre Makola. On veut dire que non. Bazo finir nani baza pouiller parce que pour le moment tu comprendre les acteurs à cette terrasse mais on dit biso biloko nyonso mais côté adverse basali en haut toujours ebate so ki kona nini to bango nde ba congolais tout ba congolais na éviter en haut Loba tuki les années na sepeli continue na bulo na sepeli ko vede azana ngo à rapport ya tirage pour ko créer ba terrasse zen nini réseau salaki bushime salaka ko ba retour ya mai ezozongaka justement na ba prince eza ya mwa minene nde yango ovedi azosala batravo na ye par rapport ke baluka de moyen ke mpona canalisation ya mai elekana ndenge moko botie ezalaka ya bien par rapport kileke bamai ya bambula banini so ebeti ezosalaka baretour meme na baavenir même na ba prince ya minene ça va bon par rapport ya nous ozo likawa mingi ke ba murmuré par rapport ya au fait de nenga bimela yi bango risque par rapport ya canaliser ba dal ya rotombo za awa za des avenues za na poche za na pays stade par rapport ya des avenues wana avenue moko nde mutaza lokola torobe nango lokola neti central quoi central ya baterrasse donc avenue eza baterrasse eza ya minene eza neti ya pays stade nde aza pene aza central par rapport ya poche lobi te lokola aza central ke baotika bakosala na central baotika oyo koto eza ya moke donc batravo esalamaka par rapport ya koto oyo nano ebandala bushima ezali no makasi mpona efacilité bango bayeba par rapport ndenge mai ezolekana ovd abuki bango bangara na nini na ete la plupart mingi ya bato toza na bango na baterrasse mingi ya baterrasse batongi bangara beti yango likolo ya badale kwa oya badale oyo ezaki ya leta na terrasse oyo leta atya oyo ezaki facilitaka mai elekana par rapport ya wana kopedeleaka ayaki premièrement nano laka abandaki na kobuka badale po moto asala système te asali dale na ye atyango likolo ya terrasse apave yango alors yo asali dale likolo ya terrasse apave l'air déjà service à l'état ye po asala mosala
premièrement abanda na kobuka na dal oyo osalaki na liboso oyo eza ya terrasse na ye po epermettre bato babaya na ye basala mosala. Donc c'est pour dire que abuki nde babar ya bato te azobuka nde babar eza likolo ya badale. Voilà, donc mpona babar ya bato ya butu ya bar ya bato te soki abutu ya bar ya bato ekomaki komona akobuka ta peut-être na bandako peut-être ata mosusu na bakiti ya bato moto asali yangar eza pembeni ya terrasse. Alors pour faciliter na mosala asali nini? Premièrement nano abandaki kosala ngo abandaki lendi lera ye annonçaki déjà na bato déjà ke baoyo nyonso tu ayebiki azali pembeni ya date okobanda mardi kosala sala oyo otire badale. Soki ozali moto ya mayele oyebi ke dale na ngai to angar na ngai ezali pembeni po eza ya terrasse ezofacilite baagent leta basala mosala. Avant agent leta bando osala opération c'est mieux que yo moko bando se débarrasser biloko babiloko na yo ezala kase biloko babiloko na yo peut-être ebeba yo moko kozwa no baproportion yango bando se débarrasser. Donc c'est pour dire que l'État abukine babar ya bato te azobuka nde badale ya terrasse po atire terrasse. Voilà, donc l'État aza na eloko oyo ya BBC ya mokuta abuki nde badale na ye tellement dale aza à 0 mètre na terrasse. Mouvement ya dank soki akosali mouvement ya dank nde ezosala ke batire na bango wana batongaki pembeni ngwa mabe eza pete nde ezobuka. Merci beaucoup. Na magasin oyo asili tu basala mosala na bango. Merci na wana OVD eza eloko office de voirie et drainage yango nayebi ke bato ya OVD lere basala komona OVD abuka magasin ya bato chez le terrasse. Bon OVD aza osala mosala po afungula biso nzela tomonaki inondation ndenge ezosalama partout toza conscient ke bakanivo na biso nyonso ebusha ndenge ezala bushe wana esengaki badebushe bakanivo wana nyonso po badebushe yango ezosenga bajean na bangien eya efungula bakanivo nyonso bacure yango. Nga nakanisa moto ya mayele soki amoni mosala wana ezosalama mpona biso bango OVD te nde babebisaki biso tokoki koakompagne bango. Omoni babandaki yo mpe ofungoli epa na yo osali curage soki baye bakomi epa na yo bakuti déjà ocure entre na kati ya lopango na yo donc na balimite na yo ocure nyonso. Mais pourquoi baobuka? Parce que mosala oyo bango baosala eza curage soki bakomi bakuti place wana déjà bosi bokire bien je pense que bakomi biso nde tosengeli to ede bango na mosala oyo baosala avant bakomi epa na yo soki possibilité ezali obengi bana batravailleur na yo bafungoli bakanivo nyonso bolongoli salite wana nyonso tu le bango bakomi epa no bamoni ke nyonso eza déjà vide bakoleka lopango elandi soki basalaki bongo bakoleka omonake tofacilite bango basala mosala bien tozwi mpe bachoc mingi te parce toaccompagne bango lelo soki ovandi ozozela ye moko aya abanda tombola batani akota na kanivo akokota na moyenne akoutilize engin na ye engin wana eza motu te engin wana eza pele il faut emata likolo il faut ekita na se il faut etombola ebimisa ekosala nini ekodétruire esenge na biso baoyo nao bakomi epa na yo te zwa badisposition futa mbongo na bana na yo baluwe soki kosomba bapau soki banini batomboli badali wana bacure ntango bato ovele bakokoma wana bamoni mosala esesalami bakoleka eza modorde mokonzi ya mboka apesaki
alobi alingi bainondation ezala en répétition te OVD akota abanda kolongola salite nyonso na kati ya makanisi oyamba bango bazosala mosala esengelaki na biso to akompagne bango soki toalaki printemps to akompagne bango soki tozozela kaka bango baya babanda mpe basilisa eza machine ekosala ya motema na nga ya kobakisa mingi eza kaka ya kosenga na bandeko oyo bamoni te OVD akomi nano epai na bango te bazwa badisposition soki bapratike oyo na oyebisa bango franchement bakokweya na badestruction oyo bango bazobenga te po soko osi ozwi badisposition ofacilite mosala automatiquement akoleka mais yo soko ozeli ya banda osala tia silisa okobenga ngo kaka kobebisa mais baza vraiment kobebisa te intention na bango eza mpe ya kobebisa te au contraire intention na bango ezali ya kobongisa mbula ewiti koleka ya mbula mibale awa na kote apongami mai etondi lisusu te na terrasse oyo etraversa mposo mai etondi lisusu te pourquoi parce que kuna nyonso base bakiraki awa na suka ya kote ya sendwe na mai ya kalamu mai etondi te emati même pas likolo pourquoi c'est parce que bakiraki déjà kote oyo donc kote oyo mai ezotelema lokola bato wana bazoya moto ya mayele moto aza prudent azwaka bamesure préventive akozwa bamesure préventive de sorte ke afungola déjà asala curage mpona kosunga OVD ya baoya bango esika nini basali baoya mais soki ozozilela kaka bango basala na bangichin biloko wana façon nango ya kosala ekotombola kaka culture po il faut pele wana ekotanaka niveau ebimisaka salite donc c'est ça eza na makanisi ya mabe mingi te eza na makanisi kaka ya kokomisa vi na biso ndenge tozovi na bie tokontinue mai etondelaki biso eza na sens. Merci mama kombo nani? Kombo na ngai naza présidente ya babi na sali mpo molingani tanga masolo